Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Je pense que tout va bien. Place nyonso bozwa mi na pesi bino mbote pe na souhaite bino week-end kitoko. Alors, mokona lelo toza na sujet moko na groupe sexualité responsable, place ya bato mayele, bato ya bwania, bato bapesaka makanisi oyo elongo bani pona ko sauver jeunesse na biso oyo eza na voie ya disparition. Alors, lelo tona sujet moko ya kitoko oyo totie na place na groupe na biso tolingi tosolola sur ndenge nini okoyeba mobali ya malamu to mpe mwasi ya malamu oyo kovanda na ye na parcours na yo to na vie na yo. Alors, baide na biso ezali vraiment important makasi parce que l'émission sera mise dans la place publique dans nos chaînes qui est YouTube et TikTok pour tout partager pe na ba oyo bakosepela koyoka biso dans le monde entier. Nakosepela vraiment o tia makanisi na yo na place po esunga biso. Donc déjà à partir ya 20h heure de Kinshasa toko enregistrer émission na biso pe toko tia yango en ligne pour ko permettre que mokili mobimba ba découvrir ba congolais partout ba zami ba découvrir ba réflexion oyo. Alors, tu en as besoin, ceux qui bozali des gens disponibles pour réagir, bo se pointer déjà dans notre groupe et vous allez bien ma casse. Ndeko association famille ba comme na tous batté mon frère. Mbote na yo mama Nasi, mbote na yo honorable mbote na yo Fabrice Kabe mbote na yo Gloria Me mbote na yo. Merlin mbote na yo, Youssouf mbote na yo, na pesi mbote lisusu na Aigle, le grand Aigle mbote na yo, mbote na Bishop mbote na mon frère, tu vois toujours na papa Givlin mbote na yo, toke na Genebal mbote na yo, toke na papa na biso Sonia Mbeli mbote na yo. Donc, toke na boseli nani Ange Mermas, mbote na mon frère. Donc, batikali bo rappeler biso. Vraiment, moi ba oublier mike bobika nezalaka. Donc, ba mbote pour na ba papa nyonso ya groupe. Est-ce que bojali to bojalite? Je viens maintenant na ba maman Flore Motuta mbote na yo, mama Magiomba mbote na yo, mama Nasi Mpoyo mbote na yo, mama Emerance mbote na yo, mama mama qui mon Dieu Nyakero Limbisa Nyakero mbote na yo, mama na lisusu ba mama na biso groupe babaki de moi-même na bosa na ona zero babaki de moi-même mbote na yo ani babaki na bosa lina lisusu ba mama oh là 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 na zotanga na motu n'habité qui encore j'ai oublié Sarah Mbongo mbote na yo, Sarah Mbongo yo angwana vraiment comme la yo. Qui encore j'ai oublié ba maman. Natambusa mutu na mona ba maman bazalaka vraiment présente. Là. Bon, eroya, to bak saraka. Ouais, ndeko Eric, soyez le bienvenu. Tuyambi maboko kopunzama makolo kopunzama. Ponda kuna yo zala à l'aise, hyper à l'aise. Merci beaucoup. Mutakotinga eza ndeko Claudia Meya. Nasepeli ndembo ya minga maboko polele
je suis très content. Ndeko Eric, vraiment, oza famille, eza libota na yo. Tozalaka awa vraiment famille, tosololaka, topartageaka ba idée. Soki sujet etami, tosengaka na bamembre nyonso baparticipe, bacontribue, ezalaka bien makasi. To na sujet moko des gens eza likolo wana oyo des gens totie tolobi donc comment trouver une bonne femme et comment on peut découvrir un bon homme. Donc ndenge kojoa mwasi malamu to mobala malamu. Alors si vous avez une pensée sur ça, vous avez une idée makanisi, on peut déjà démarrer notre débat. Notre sujet est là. Pesa biso makanisi na yo na oyo yebi pona kozwa mobala malamu nini okomona epa mobali wana pe mosa malamu nini okomona epa mwasi wana. Oh ndeko Alain, en tout cas tosepeli makasi koyoka yo. Ngai ndeko na bino excellence, hein? Makos excellence. Donc voilà, pour démarrer déjà, va penser na biso makanisi na biso na sujet eza penza ya ba débat makasi te, mais eza juste kopesaka ba makanisi lokola bato mayele ndeni ya kotrouver mwasi malamu pe mobala malamu. Tozoyoka pe makanisi na yo quoi. Ok, naye ko répondre Glody Ameya na papa excellence Makusa. Mon président, pona ngai po mobali azala mobali ya malamu, foko luka koyeba nini oyo mwasi na yo alingaka, foko luka nini oyo kosala ke mwasi na yo ase sentir aza à l'aise. Nde bolamu na yo ekobima devant mwasi na yo par rapport ya bamambo ozosalele pe ya malamu. C'est ça, likanisi na nge eza bongo. Alors so mwasi na alingaka bakado ozoyele bakado, mwasi na nga alinga eloko boye ozoyela ye, okobima pe malamu pa mwasi na yo. Nde bongo mpona nga naye ko répondre papa excellence na Glody Ameya bongo. Sikoyo soki ba distance eleki trop, mwasi azokoka lisusu ba distance wana te, bamambo mwasi alinga ya malamu yo ozosala ngo te. Alors pa mwasi oza malamu ndenge nini, ozalaka mobali mabe, yo omona oza malamu mbe pa mwasi amona kaka yo oza no mobali mabe, parce que ba critère oyo alingeli yo osaleli yango te. C'est ça. Bon bandeko, tolobaki tokota na sujet 20h déjà ese ebetaki tosolola sikoyo sujet, tosolola na sujet ezala bien. Mwasi ya malamu okoyeba ndenge nini, mobala malamu okoyeba ndenge nini, yango li sujet toza nango te. Voilà, donc sikoyo naye ko répondre mpona kote ya mwasi ya malamu. Mpona koyeba mwasi ya malamu eza mwa pasi eza très important mwasi ayeba kaka komikitisa devant mobali na ye. Fo kozala soumise nyonso mobali oloba ozotosa, et puis baerreur ezala mingi te, nde yango ekolakisaki bolamu na yo wana. Mbe motema ya mutu nzambe kaka nde ayebaka ke makambo azolakisa nga wana eza vrai ou eza faux. Bizaleli oyo alakisi nga ya malamu oyo eza ya solo bi azokosa nga, le reste nzambe kaka nde aoyebi. bon ngai mpona kotrouve mwasi malamu, mwasi malamu mpenza, mpona kotrouve ye okoyeba ye ndenge nini. Mwasi malamu okoyeba ye d'abord asengaka mobali mbongo te. Mwasi malamu asengaka mobali mbongo te. Mwasi malamu ase kontaktaka na oyo mobali apesi ye.
Ce mobile apesi 5000 alobi merci papa. Mwasi malamu ezali oyo ce mobile apesi ye 10000 alobi merci papa. So mpe eza te alobi merci papa. Mwasi malamu ezali oyo ayedaka mobali na baconseil, asungaka mobali na baconseil. Papa oza na baprojet nini, apesaka mobali baconseil baprojet mpo batonga vie ensemble. Mwasi malamu. Mwasi malamu so mobali azomema ye na bavie ya baboîte de nuit, babar, akolinga yango te mpona crédibilité na ye, akolinga yango te. Bon, napesi na ndambo wana bande mosusu bapesa oyo bango bayebi mpona mwasi malamu. Nga nazolobela nano mwasi malamu, mobala malamu tokonda kozongela nsima. Donc napesi na ndambo wana. So mpe yo mpe oza na baparti mosusu ya kolobela olobeli, so mpe mituna mpe ezali tototuni kaka fo vraiment kasi yo pesa biso ya vrai to comprendre peti tozozwaka makanisi awa. sikoyo naye kolobela mobala malamu. Mobala malamu okozwa ye ndenge nini? Mobala malamu okoyeba ye ntango bolingani akolakisa nano esprit ya mbongo te liboso, akolakisa nano esprit opesa mbongo atomoma te. Bobosana te bandeko basi ke bolingo ebandaka ke mobali azolakisa mwasi mbongo, azosaleli bakado ebele. Bolingo wana risque nango ezala vraiment ekende mosika te, mpo mobali azopesa bambongo aza na baobjectif na ye oyo azopesela bambongo wana mpona kogane motema mwasi basuka place bakokende kosukela kuna boyebi. Mais soki mobali mpenza alingi mwasi wana pour de vrai, akolakisa ye nano vie na ye mpenza te ndenge azalaka ya malamu, akomisala lokola motu moko aza na vie moko ya mwa pasi. Donc akomema mwasi na vie moko ya normal kaka, mwasi akomprendre ke mobali azosouffrir, atala comportement mwasi eza ndenge nini. Mobala malonga oyo ya bien akolakisa mwasi banzela ya baboîte de nuit te, akomeme na vie ya babar te, mpo ayebi ke mwasi azali avenir na ngai ya lobi, mama bana na nga. Mobala malamu akokonseyaka mwasi na ye, akokontrole mwasi na ye, mpo mobali faut contrôler mwasi. Donc koyeba mwasi oti wapi, ozalaki wapi, kokontrole mwasi. Quand mobali azokontrole yo, ça prouve que il a de l'amour envers toi. Mobala malamu okoyeba ye mpe soki ayebi nzambe. Soki ayebi nzambe, baerreur ekozala mokie, bobabe ekozala mwa mokie. Mobala malamu oyeba ye d'abord à partir ya témoignage na niveau ya famille na ye, na niveau ya baninga na ye. Témoignage eza mpe très important. Ya nde mo mpe na mwasi na ngamba mwasi okoyeba batémoignage bapesaka na famille na ye na baninga, nde okoyebela soki otombe na pole nini. Mobala malamu ezali oyo ayebi vraiment aza attentionné vraiment na besoin mwasi, opi azo répondre na babesoin mwasi. Soki aza nango te, il faut vraiment azala na vérité na monoko na ye. Mais malheureusement mokili yango basi balingaka mpe vérité te, balingaka mibali bakosaka bango nde mpasi bakendaka mingi. Mais azoyebisa vérité mpo na bolamu na bango, balingaka ndenge wana te. Idée selon honorable na lobaboy. La bonté de la personne ne se figure pas na mbongo. Omoni la manière au bisoto lobela eza loko la manière au mutu alingi déjà avandi na mutu abandi déjà ko constater siko ba manière mutu au vivre to mutu au tambolela. Or na question na sujet ba loba okoyeba, donc il veut dire bazo lobela mutu azolinga kende et non plus mutu esi akei. Na yebite soto comprendre place wana.
muto azolinga kende nde tolobela okoyeba mwasi ya malamu nde eza lokola yo muto otinda mutu akelinga mais après oyebisi muto ndenge ozoke kolinga okoyeba mwasi ya malamu okolinga ndenge ni. Donc place il faut biso to se baser mingi nde yango wana. Première rencontre na yo na mwasi, comment okoyeba ke mwasi wana za malamu, c'est ça. Or la manière où biso tozo développer sujet oyo eza lokola muto esi alingi nda komi ko constater que mwasi na nga za malamu te parce que alingi mbongo alingi boye to mwasi na ngai aza bien parce que apesa nga ba conseil boye na boye. Mais le problème eza pour que to panza mwa mutu makasi bien et senga il faut to zwa to limbola nde question malamu. Donc c'est un peu ça ngo moni na loba qu'il faut te honorable ngai kasi okoyeba moto ndenge nini soki ovandi na ye te. Na première rencontre okoyeba mwasi te, okoyeba mpe mobali te. Bayebaka mwasi to mobali soki ovandi na ye pendant que boza kovivre nde ozo comprendre j'ai affaire avec qui. Nde place mutu na biso ezali tant tolinganaka na kisheri ti ya okomaki mobali aya abana kondima koya kobima na famille na yo ko se présenter. Ça prend aussi du temps, non? Bobani na balabala, bobani okutana na ba rendez-vous, ti kende bokutana na ba rendez-vous, kende ah non, oyo na mon niveau comédie il faut to comme na famille. C'est comme ça, tant beaucoup na famille présentation, ezala moment rare ya ko observer kaka po ko ça la prédote ezali ko bala moi cité ezali moment ya observation. Ce qui est simbité bokati. Libala officier à la candé dot. Ce qui mobile comme le niveau dot, c'est qui a confirmé. Voilà. Donc, exactement non, on est au lobiana tant bozo lingana. Avant non bobana non, tant bolingani déjà, bobani de ce qu'on vivre. Voilà des places où on a linga qui to se basé yango. Non. Exactement pour baka moi c'est obligatoire faut vendre na non. Vous savez tous un peu moi partie moko la Bible lobby Dieu a créé l'homme à son image. Donc il veut dire ki bonzambe ezandambwa ki bobiso. Na peut-être to se comprendre moi moke place wana. D'abord il faut toye bango ki na kati ya mwana mobali bacha sagesse moko ezaka naturelle. Yango moni na kati ya ndaku ezaka facile. Donc papa Zoaka a raison. Na pesa mo exemple. Papa Zoaka a raison na kati ya ndako. Na ndenge nini? Soki papa lobi eloko na lingi yango te. Soki mama tie teti okomona problème ekokweyaka lobi papa kolobo moni na loba nini. Mama koloba papa abino kutu eloko abandaki déjà kobo yango. Vous voyez donc c'est un peu ça qui veut dire na kati ya kimobali nzamba tia eloko moko ezalaka trop fort. Oh il y a toujours pour briser moi si parce que na kati ya moi si bazwa kaka une partie nde ba créer moi si mais mobimba ya nyonso etika le pa ya mobali. Oui, c'est possible oyeba moi si ovandi na epete mais oyebi azama la moto azama be. Wana eza idée selon ngai. Parce que moi si po yeba ye malamu ezalaka na première rencontre. Tant biso to bengaka mwasi to sepelaka na casquette na ye mais to yeba nanu o eza kati na ye te. D'abord tant bengi ye o sepeli na ye na apparence na ye physique nanu oyoki ye te nanu po yebi o ye aza na kati te mais o ya liboso ya tiré yo parce que aza bagu na yo ba façon o ye azaleli eza ba façon o yo lingela mwasi azalela a frapper yo coup de foudre o bengi ye aye. Tant o approcher mwasi déjà ezakane fait moko magnétique ezalaka wana o ebendanaka o epesaka goût déjà ne bandel tant ka bo pusani oyo kapena moi chaleur moko kati na bino mibale o ezolakisa ke oyo vraiment nde baguna ngai. Ce que le problème na biso eza koyeba mwasi oyeba mwasi ya malamu ndenge nini quand na première rencontre wana nde mwasi ye moko se dévoilaka déjà na première rencontre parce que moi soko yeba ye malamu aza malamu to aza mabe. D'abord premièrement na manière de parler na ye. Na manière de parler na ye, façon de parler na ye kaka. Ndenga zo lobela kaka, ndenga zo répondre yo.
ndo comprendre que moi so aza mabe na opesa exemple to comprendre que moi so aza malamu na pesa exemple tantir bonjour oza na poso yeba ngo problème ah yaya na pesa yo ka mbote eloko mabe na sali ah yaya bato ebele baleki yo pe ba mbote te muto yo moni opesa nga mbote ka ngai na presse o telemisa na ebela moyi boy ozomona déjà wana déjà eza mauvais signe na pesi deuxième exemple bonjour tantine oui bonjour tonton boni papa bien ah olobi nini na bandeko kokene naza moi pressé déjà première pas déjà wana sali o comprendre déjà que a o aza malamu ozomona première rencontre wana tango déjà yo façon de parler à moi si façon kaka nde azolobela ndo comprendre que a moi sa malamu ba diction na ye ndenge azo prononcer ba mot na ye ndo comprendre que moi no atanga ozomona ba réponse na ye akobanda ko répondre yo ndo comprendre que moi so atanga pe ya mibale ba choix na ye tantine est-ce que toko vendre quelque part to sola moi mukia lobi ah yaya nazande moi pressé soki okozwa ata numéro to benga na ta jour mususu to solola tantine toko vendre to sola yaya ovandisa ngo omelisanga nini ovandisanga yo kosombela ngombe ovandisanga yo kosombela ntaba ozomona déjà ne bandeli wana pe soki eke na bongo te tango bokofanda nde okocomprendre que moi so azomérite na vana ye to azomérite na fana ye te. Bon, honorable, naza penza d'accord na yo te. Je vais me justifier pourquoi naza d'accord na yo te. Tant ozoloba que na première rencontre okoyeba déjà position à moi si ceux qui azali mosala malamu to mabe to mobala malamu to mobala mabe. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez que na première rencontre ezalaka beaucoup plus eloko ejouaka ezalaka hypocrisie. Mobali, c'est vrai, mobali nde aza ko attaquer mwasi. Mobali nde aye vers mwasi. Mais bajara basi misusu akondima mbala moko te. Oyebi ke na kati na kolinga eza na basi misusu ozolinge boye po na bolingana ezwi bino tant misusu une année 6 mois au dérangeaka ye 2 mois au dérangeaka ye. Est-ce que cela veut dire que yango nde elobi ke mwasi sana lokola obayi olinge eumeli ye nde mwasi malamu te? Est-ce que soki ozolinga mwasi akateli olingala est-ce que elobi ke ye nde mwasi mabe te? Est-ce que tant ozolinga mwasi azobude yo est-ce que elobi ke ye nde mwasi mabe te? Est-ce que tant ozolinga mwasi ayambi yo asekisi yo ayambi yo na respect est-ce que elobi ke mwasi malamu te? L'hypocrisie ezalaka na kati wana parce que mwasi aza kotala nazali kosangaje na nani yo mobali olingi mwasi par rapport ya aspect ndenge omoneli ye ndenge alateli mais oyebi kati na ye te ye mpe ayebi kati na yo te baverité caché motu moko te ayebi yango mwasi amitundaka me mobali aye azolinga ngai boye aza na nini est ce que asalaka aza na position nini azoderange kaka ngai mpona koderange tu vois eza mpe na basi misusu mpe bakoma deja fatigue na makambo ya bolingo ya badeception amoni yo boye mobali amonaka lokola satana moko boye mais mpo apesa confiance ça prend du temps na kati na kovanda na kosolola nde bokoyebana ozo comprendre nga ndeko donc koloba ke koyeba mwasi to mobali mokolo moko c'est faux et archi faux. Je peux même aller plus loin. Bozala même bosali même boboti bana bwana ndaka libala mais parfois nan boyebana pe bien te. Tant mosusu mwasi avandaka na yo po amona ko lokola ozala na mwa mbongo esungaka ye yango wana abomba bacomportement mosusu mais mokolo okokoma mpiaka nde okomprendre ki ye mwasi oyo obotana ye mwana parce que basi ebele babimisa bacomportement na moment oyo mobali azalaka maladi na moment oyo mobali akomaka mpiaka na moment oyo baactivité mobali ekufaki avandi 1 mois 2 mois 3 mois azokoka te nde bacomportement ekomi kobima mibali misusu mpe pareil avandi na mwasi
azosala semble lokola alingi mwasi wana, me alingaki mwasi wana na intérêt moko songolo, peut-être ya kosakana na nzoto na ye, apo ozaba kobotisa ye mwana moko mibale misato, akomi kolakisa ye bambanda. Donc monde ya bolingo il y a des réalités. Mais na kati ya baréalité na kokata na kovanda eza na basigne oyo elakisaka ke réellement mwasi oyo aza kopromettre. Oui, tolobi te ke tozalaka 100% malamu. Non, non. Ezala mwasi ezala mabe, il y a des imperfections ozala kati na biso inné. Po ezali des comportements oyo ekutani. Vous comprenez? Donc, il y a des comportements oyo ekutani. Oyo azaki une éducation azui pa na ye, yo posa une éducation ozui pa na bino, mais tant bokutani, eza kosala que bokomi kolite bokoma na pensée moko na esprit moko na raisonnement moko. Ça prend aussi du temps. Et récite ya eloko wana ezalaka soki ba fruit oyo toa kolukela awa oyo toa kolobela awa otrouve yango kati na mwasi to kati na mobali nde eza kopesa des gens qui avenir na bino ezala meilleur. Voilà un peu une suite ya pensée na oyo kobakisa. Mais nayebi te